Naïbi ba pasteur on a faut kanga d'église là-bas. Ce sont les divisés. Oui ba pasteur. Naïbi bazali ba naïbi ba. Faut kanga d'église là-bas parce que bazo pesa peuple de Dieu passe. Va rendre ville Yamboka na biso na problème grave. Donc ainsi dit l'Éternel. Donc ba rasa ba prophète le ba mission de même ba konza mboka na biso. Ba na bango posa. Donc ba na besoin na posa te que prophète moko ya ba no flatio que ti o moni yonde o sala ba mandat boye de yonde o ba ko voter yo ko bima ministre yonde donc te batuwana te. Ce sont des prophètes flatteurs. Donc azo sala mission. Des autres en église na pour flatter les gens va bénir ba pese bon. Et raison pour laquelle dans cette église wana sur que délivrance et ça na monta bakata. Moi na ndo qui va pesa ka autant. Soko y a beaucoup na pasteur wana faut somba fils. Donc soko sombi fils te au monete. Ba huile. Donc ba huile donc biloko na tout. Ba sali yango commerce ba comment teka ba maya oteka maya $20 et ça na monta na ya $20 ya kan. Donc kana kan. Yende ayebini na zo sala. Mais moi personnellement, je suis contre Babilo qu'on a ça me fait mal. On a 2023 élection exacte. Na ebisio kanga mam na ebisio. Te talande kamera ebisa population. Na ebisio na 2023 élection exacte. Point. Ngane na ebisio. Sikoyo ba pasteur minene na mboko. Pasteur mukuna za. Azaki pembeni ya zawat. Za aseka bandal. Siko na position azawat. Tu sais quoi? Être serviteur de Dieu. Nazana Kanti. Je ne suis pas de l'opposant. Nazana pour l'opposant. Nazana pouvoir. Je suis l'église au milieu des villages. Makamba ko bouger et sili. Kaka na portable na yo, ozana Google Play Store, ozana Apple Store, allez, ozana nini? O télécharger na kata portable na yo, o télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP-SAND. Allez, niata toleka. Au côté ba coordonnées bancaires na yo, au tindi mongo na yo na Congo. Sans frais, bandeko tala ba chance. Oh, frais d'envoi exacté. Sans frais d'envoi. Bato baza na Congo, bako zwango bongo na Orange Money to bakoki ko zwango na Airtel Money bazu yango mbala moko na Congo 100 000 tala nzambe nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Oridezo Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec 2 chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Oridezo est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oridezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oridezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Oridezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oridezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oridezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oridezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
Les courages n'a pas d'âge, c'est la toute personne qui nous regarde à ces moments, c'est votre gêne. Journaliste d'investigation, Enoko Binta, Loko Anabo Mesano, Naibsa Kibuno Lelo, Nakoyamba prophète Jordan Ezara, homme dédié, un prophète. Naebongo Toko Sola, Mambi Matali Ndengeni, ba prophétie, Namboka Abiso Kongo Kokendele. Comment est-ce que ba comportement, ba prophète, ya Lelo Ndengeni, Ezali Bongo, Napesi Mbote, bonjour prophète. Bonjour mon frère Enoch. Ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Ça va vraiment? Oui, oui, très bien par la grâce de Dieu. Okay. Comment est-ce que l'église est zokena? Non, étant en Nzambe zoge malamu par la grâce de Dieu, Nzambe osala. Azobatela opesa makoki pe makasi. Okay. Alors prophète lelo vraiment toye pas na. Vraiment. Toza pas na mais plateau ya biso. Vraiment. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Alors prophète, comment est-ce que okomona etamboli ya église ya Congo na Mitso? Merci beaucoup, vraiment ezo pesa pasi parce que l'église ya Congo eza na pente eza makasi. OK. Vraiment l'église ya Congo ezokende malamu te. Aliro yo même soki Nzamba ye ezo mwa pasi po te bato ebele bakota. Pente ngo ce que eza côté ni. Merci, pente ezali ya makasi koleka surtout et pas une abassale dans Nzambe. Il sait qu'être appelé serviteur de Dieu, nous sommes au service des hommes. Biso toza bassale lié à Batu. Nzambe établi biso, mais azo établi biso pour un peuple moko. Au Seigneur est orienté total sa bango nzela. Maintenant ce qui peuple on a ba comme une difficulté que toko ka chose ko orienté bango te, peut-être sa bango nzela te, c'est place ndé toko sa pente. Donc pente ya makasi na église Nzambe eza cause ya ba leader ya ba église. Donc ba leader ya église ya Congo. Donc pente ya église elle les a pour na ba leader. Ba leader ya église. Donc ça dit ba leader ya ba église ndé ba côté si pente wana à tel point que zo sala que l'église de Dieu eza ko marcher sous bien. Donc c'est un peu ça. Église de Dieu comme marché vu que ba leader né. Parce que ba leader a nezali pour mokile ko sala bongo topé za ba ko lanisa na makomi Nzambe. Merci beaucoup. Je crois que ba leader ba se focaliser na musala pour na ba intérêt ma bumu na bango. Okay. Tu vois, travailler na cause à Christ, tu seras récompensé par Christ. Mais ceux qui comment travailler na cause ya batu ndoko banda ko luka batu wana ba banda ko sunga yo ou ba konza mboka banda ko lesa ou ba musicien ba banda ko lesa yo. Donc tant bazo travailler non pour na cause à Christ était ndé ba okota pente pe faillite na kata musalanza. Donc comme il attend même ba comme na difficulté à croire que na kata église il y a la vie. Parce que ba on a déjà que no ba oyo ba bengami soi-disant ba sel na Nzambe bon mo ina bango bien ba comportement ba caractère na bango zo correspondre te na makambo o ba te ya biso en défaut. Moi je sais ezara ba sel na Nzambe za ki na respect na mboka oyo ba bandaki na mopepe ya makasa malamu na mboka oyo de fait kaka ba zui ba Nzambe ba paya ba kotisi na kati ya marche na bango na ministère na bango le leza moko ba cause ya ba shit ya makambo belé o tozo mona na kati ya mboka. Donc plus na moi souka émission mais prophète vu que ça prophète tout le belan prophétie les loyo ba chrétien et belé ba komi kaka ko kangama plus na prophétie yemoko za chrétien mais pas prier que moi passer bi quand était à des bongo dans un dimanche en église prophète Jordan za moko la ki ça est-ce que bongo est vraiment bien pour un comportement ya chrétien? Tu vois, l'église de Dieu est un problème beaucoup grave. La prophétie est un langage exact. Donc, l'élo, tu perds dans le vrai sens, il y a reconnaître bien qu'il y a une prophétie. Prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Mais quand on a un prophète, il y a un don prophétique, mais j'aime pas plus la prophétie comme un don. Pourquoi? Au moni prophétie, il y a don. Et vendre sa foi à mototé. Mais et l'autre que je suis c'est la parole de Dieu. Tu peux prophétiser pour la moto moko que non lobby au kende boy. Donc il y a vandi na idée que pour lobby ba bisinga lobby na kende poto. Mais azoé baté pour muta kende poto en réellement, il faut ailler ba ko remplir ba norme. Tu peux pas aller en Europe sans pour autant
au préparer pour vivre dans débauche, l'impudicité, mais prophétie bimi ensemble pour ça destiné naïe. Destiné ça réellement il faut qu'il y ait Europe. Mais le col on a rempli ba norme. Cette prophétie là est quoi arriver et s'accomplir. Donc ce que c'est le privilégié, c'est la parole de Dieu. On doit enseigner l'église de Dieu pour montrer même si tu veux être béni. Et ça n'a pas norme pour ma bénédiction. Donc tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas être sauvé tant qu'on a nos erreurs. Il faut se purifier. L'autre purification, ce n'est pas la prophétie à don, mais c'est la prophétie par l'excellence qui est la parole de Dieu. Donc premièrement, il faudrait que les hommes de Dieu vont enseigner dans nos peuples. Et puis, le peuple comprendre que sous-bassement, il y a peuple et la prophétie, mais sous-bassement, le peuple est à la parole pire de l'Éternel. Il y a un qui fondé bénédiction, on a la provision. Donc, c'est que le peuple de Dieu est mal enseigné. Oui, dans notre pays, ceux qui ont la mingi, le baza fanatique qui a prophétie. Donc, les gens aiment beaucoup que ça collabore, mais azoé batte que po akoma. Et ça a procédé. Donc, moi, personnellement, dans une église, je peux dire que prophétie, il y a don, je ne crois pas tellement dans mais et puis qui s'habille surtout recevoir don prophétique que tous en donc c'est-à-dire prophétie le kinyo c'est la parole de Dieu parce que prophétie a don et kaboli ma famille est belle le long na kati ya Congo. Pourquoi? Les hommes de Dieu en place, soi-disant, je peux dire les hommes de Dieu, les prophètes de ces pays, baza kopé ça ba prophétie, oyo et kaboli et longoli bolingo, or que la prophétie de Dieu est zongi sa ketonga kamite mabatu. Mais le prophète ça ce temps ici, baza ba diviser. Baza ba diviser. Moi je dis, je suis prophète de Dieu. Tu peux me dire que maman nanga zandoki. Je crois. Mais si Dieu a accepté que moi, Jordan, je peux changer ma mère. Est-ce que tant que moi, est-ce que vous comprenez que même le pasteur a appelé ça que procédé bien professionnel a sunguté? Parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ est là mieux placé pour te délivrer. Parce que mission Christ dans le monde, c'était juste pour nabattre ma beza, pour nabattre ma lamonte. Mais na sotali le même ba fazer belé bazana mboka na biso aw. Ba kulune belé au bomona aw. Moi j'ai assis, ce sont l'église de Dieu, ce sont des hommes de Dieu, bazala terre, ba prophète. Il y a un senga qui na biso ba tsenga na gouvernement, ba bisa na gouvernement, na kanga d'église. Na yemi ba pasteur, on a faut kanga d'église na ba. Ce sont des divisés. Il faut qu'on ait l'église. Parce que le peuple de Dieu passe. Rendre ville, il y a un problème grave. Et tu relances l'appel dans le gouvernement, il faut pas venir dans Makambouana. Dans Brazzaville, tu ne peux pas passer n'importe comment l'école ou bakara biloba ou tout le monde en Amboka na biswa. Mais l'église na Brazzaville, kako angambo na Brazza. L'église est tellement disciplinée. Les hommes de Dieu sont disciplinés. Mais chez nous ici, nous avons des bébés, on comprend. Mais je comprends. Il y a des serviteurs de Dieu, mais ils manquent de sagesse. Parce que même pose à la prophète, il faut avoir plusieurs sagesses. Tu peux avoir la grâce prophétique, tu peux avoir le ministère en toi, mais il faut avoir aussi la sagesse. Quand on manque de sagesse, nous avons des troubles dans la famille, trouble les années 4 églises, division, pasteur, mais à divisé. Mais prophète, nakala tubanayi komona basala nzambe bato moko bazali bongo ba modèle. Pour mona musala nzambe basala na mbeba moko boye kolakisa mabwe ezalaki mwa pasi. Mais lelo oyo na mboka na biso Congo, précisément na bane oyo tokomi nango oyo basala nzambe nde bakomi okwa ba pierre d'achoppement pour na ba peuple congolais. Au comment la monsala nzambe comportement na ezali bongo bizarre. Est-ce que les lots peut ko benga ba prophète les lots ba cause appel ba modèle pour na peuple congolais? Bon, surtout il y a aussi parce que Elia Lobby et eza ceux qui ont ba ba fléchir liboso ya balle. Les appels à non bazar réservé à fléchir. Ceux qui te lobby que bazate tokosi. Au pe bazar bazo battre la modèle à Christ bazali. Mais tout ça autour monde en nyoso eza signe attend de la fin.
parce que Christ a promis à Kibiso que na temps ya suka boromona et belé bakoya na en tout cas le bel temps de la fin oui et belé bakoya na kombo nanga ne bazali yo ngati donc ça dit exactement oyo bal azo convaincre ba ya nzambe balanda ba posa mokili donc eloko plus et bomi tant autozali parce que drago ça y a qui peut banda koluka ko séduire et aye na nzela ya finance donc bato bazali na besoin bazwa bambongo bato bazali na basali na nzambe bakomi na besoin mbongo bata mona mituka bamona ye tout konso donc biloko na nyonso ntango atali boye toyebi eza na moyembi moko ayembaka bi mosala ya nzambe eza ya ofele ayembaka nzembe moko ndenge wana mais soko tali na temps oyo tokomi lelo biloko wana nyonso eza esusu te. Et tu ne peux pas aller à inviter chantre de l'Éternel ou bien dans quatre églises. Ceux qui ont au moins de $300 l'ont invité. Hein. Plus, pourquoi? Alors il y a du carburant, il y a du mais sur le carburant, mais vous comprenez que non, tout est changé. Parce que le monde actuel, Batobalingi, à Monana, Moutalingi apparaître à Zalaba Monaye. Mais à d'autres travailler sur la cause de Christ. Or, comment on travaille dans la cause à balle? Il y a une cause à balle. La plupart des serviteurs comme ils flatter parce que les prophètes à balle qui là pour flatter les gens. Donc pour moi c'est pour ça battu mais non c'est pour ça Christ. Ce que vous avez mieux placé tu peux envoyer par Christ ou que ça là en honneur de Christ. Donc à tout moment aux les cas aux ça là émission na yo ma prédication na yo et que peut ça le coup kaka na mutu moko qui est Christ. Donc tant autozali batu baoye baté déjà que notre komi ba scène nzambe bele ba komi ko adorer Baal. Donc ba scène nzambe bele ba komi na ba prophète ya Baal. Parce que Baal aza roi oyo nzambe achatiki pour abali moisi étranger à côté si banza baba pa. Mais il y avait 450 prophètes qui travaillaient na kati ya palais royal wana. Mais tant au Baal linga kende bitumba de 450 prophètes baoye bisa Baal ba bikende ou mela na yo. Mais bah on réfléchit que non, les bosso qu'on est en danger. Donc tu vois, prophète a coutume de vivre en impudicité. Mais le col a élé mbongo, le col a maman a élé mbongo. Mais prophète a tali habité mbongo yo, moi na lobele vérité te que certika ki ndumbo zo ça. Mais Bible le dit que le roi Akab a sala qui associé na roi Josaphat. Alors dit que yaka ko accompagner na bitumba o roi Josaphat inspiré à discerner professionnel bi est-ce que ezali na ba prophète mususu te o ba ko ya pesa biso nzela bien vision ya nzela to linga tokende roi akaba lobi ezana prophète moko atikali prophète wana c'est Michel mais prophète wana alobelanga ka maloba mabe tu sais dans notre pays soko zo bisa mutu vérité nde bato wana balingite. Là où ça va prophétie, il va ça va prophétie à l'okuta. Et c'est si quand tu vas tondi dans le balcon, même si on a des bandes à déborder. Et si comme miracle et mensonge, et si comme la prophétie a coopéré, ça va copier na bango pour pas sakola. Ne si quand on dit ba Hollande, pour ba Hollande nini, ba flatter, ba yebise que te lobby a koba ba babu. Mais ce ko bando yebisa mutu ma vérité, mutu na directement a commis contre yo. Roi Kabalobi ezana na moko atikala mais ye alobaka maloba mabe pour ngai. Landa, tango misaye, misalobi, moi je te dirai, na roye bisayo, kaka o nzamba oye bisanga. Donc ainsi dit l'Éternel. Donc ma race ma prophète le ba misende même ba konza mboka na biso. Ba na bango posa. Donc ba na besoin na posa te que prophète moko ya ba no flatter oketi, o moni yonde, o sala ba mandat boye, de yonde, o ba ko voter yo ko bima ministre, yonde donc te batu wana te. Bazana besoin bato yo, ba kota na conseil. Tala il y a des prophètes au ba travailler na cour royale. Il y a des prophètes au bazana droit. Yé a monaka ba conduire comme des prophètes comme Nathan. Nathan a mieux placé. Azaka a disposé juste pour voir des rois. Mais dans ce pays, tous a ba catégorie ba prophète nous sous aza pelé na royauté. Donc il y a des mieux placés dans la royauté, mais ils ont mis kotisa na makasi. Donc les 450 prophètes à Baal, na kolo ba kebazaki ba prophètes à royauté. Ce sont des prophètes flatteurs. Donc ils ont ça la mission. Ils ont été en église pour flatter les gens, va bénir et va passer bon. Et raison pour laquelle dans cette église on a sur le délivrance, ils ont monta bakata. Moi na qui va passer ça autant. Ce qu'il y a beaucoup de pasteur on a faux son ba fils. Donc ce que son fils est au monete.
Bah huile. Donc oui, donc biloko on a tout. Bah sali yango commerce, bah comment teka ba maya oteka, maya $20 ezana montana ya $20 ya kan. Donc kanaka. Donc au monde asiko église Nzambe peuple de Dieu, ba lingi bisika ona. Or que ba sali ya Nzambe et si ba perdre branche na bango. Basé sur la 4 branches. Donc, ma perdre là, donc il y a une confusion et continue parce que nous sommes au temps de la fin. Le baron bien avec l'église Nabino, l'église des réveils, qui n'a été comme dans des boutiques. Non, on a bien une église de réveil parce que les églises de sommeil, baolala. Et ça n'a pas baolala. Baoye batte que non. Notre Dieu. L'église de réveil comme les églises de sommeil. Pour mutoyo azo senzela que tongo setani, que Jésus-Christ est là déjà proche. Azoya. Bien aimé, n'habitez ce qu'au salaire, à quoi bon pour la lobby de gagner ce monde. N'a perdre beaucoup de l'école. Tu sais, appel, autres yeux pour nous servir Nzam. Les appels, mon l'équipe appelle Nyonso, même au président Kobenga. Moi, je peux accepter même que na boya ba prime la nga kukuta na président de la République, mais na zanga ko bungi intimité na Nzambe na ngati. Oh, bah ça, c'est vrai que Lukango. Oui, moi je te dis. À côté de la couleur à enveloppe. Chacun de nous a un appel là. Tu sais, être un homme de Dieu, c'est être plus considéré que les ministres de ce monde. Na Israël, c'était les rois. Des bandits qui ont vers des serviteurs de Dieu pour aller consulter Dieu. Mais dans d'autres pays, c'est le contraire. C'est nous comme que nous vers Bango. Raison pour laquelle l'église perd sa verre. C'est basé sur la considération. Beaucoup qui ne va pas bengi bino ba meki bino ba pesi no mwa 10 000 boy et cause bitumba moko boy na nengo sakanate et comme bakana na ko beto makofi. Donc ça dit on comprend que non des hommes de Dieu va perdre vision. Va perdre premièrement appel na bango. Yebisangai muto azo travailler na kati ya palais à président de la République, notre président de la République. A kozala na ko banga po ba bise que a flatter muto pas travailler na commune. Jamais. Pourquoi? Parce que là où Azali, ils sont très élevés qu'on les canons qu'on travaille dans la commune. Donc c'est-à-dire là où nous les hommes de Dieu nous sommes établis, nous sommes mieux placés que les cas. On a l'icolo, faut pas mon appel que notre monstre ensemble au rouler ma carotte. Est-ce que tu crois que quand tu es appelé à Dieu par Dieu, ce Dieu-là a la capacité à faire son mitouka? Ce Dieu-là a la capacité à faire son mapang. Est-ce que tant que nous a établi autant que son serviteur, a évité qu'il faut l'atteindre, a évité que ça n'a tant fois plus il y a plusieurs hommes de Dieu dans ce pays. Même si nous n'avons pas la bangote, parce que quand tu as la Nzamba va payer sa mutatalaka. À côté de la vie, on a pesi au mutuka sikoyo. Dès qu'on a mis na stade sikoyo directement, il faut payer. A kopengwa yango moni belé ba kokaki gloire te ba pengwi ba sali be rêve à cause ba yebaki ko concevoir bénédiction nzambe teta dia ko mekayo kaka na moi ilo moi muke pa au moni nde ba sali nzambe ba pengwe la na nengo sakana te mon frère. Raison pour laquelle to lo ba keno to zana besoin ba mise po mboko ezala éclairer bato bazala ka complexité na continue na yo zapona zwa mituka na yote. Mais je te dis ce que l'Éternel est en train de me dire. Je vois le président de la République, je vois les ministres de ce pays. Et zapona yebiso oyo nzamba lo banangai. Tu sais, il y avait un prophète qui remplit l'esprit à sagesse. Ezaki prophète Nathan. Nathan tant comme mon roi David. À comprendre que oyaza roi. Mais pendant qu'on a s'adresser na roi, il faut la sagesse pour nous rattraper. Tu sais, message ensemble où la parole de Dieu est ramenée à Kabatu, au bazala qui perdit, et zongi si bango d'abe, pepe si bango accès babika. Et même la prophétie de Dieu, et même la liboso repentance sincère, na vie à bananza. Ce qui le lozo na ma bezako, ils ont monté dans notre pays parce que la parole de Dieu est à place de mité ma batouté. Parole de Dieu dans ce pays, la soumité matin. Message attend de la faire le leçon de soumité. Et si la mité ma batouté, ma beza ko s'empirer parce que l'église est comme commerce. Yebisanga mutoye na kati église ngana lo bagaboy. Na kuta une expérience ane belé. Okuta na mutumo ko zotala bolobi, muto so na bisi apesa nga $100 ko pesa ngai. Non mo na bola misuke na cause de $100. Mais je te dis que non, papa na pesa combien d'habits non, que l'esprit de Dieu et Kambayo. Mouton a bien $500 à payer.
Moutana a mis $1000 à péché. Maintenant, tu vois penser na yo. Et c'est limité wana. Mutu soka na kat église. Azan un problème papa. Sungaye Bible le bito yeux ofele to pesa ofele. Sungaye. Ba oyo bazala ka reconnaissant toucher na nzambe. A cause la toucher. Il peut même te bénir plus oyo linga ko taxer. Et c'est ça le problème église ya nzambe na tango parce que les hommes de Dieu ba bungi sinon ba perdre non appel là-bas. Donc le quoi te perdre l'appel directement, te perdre directement grâce pe qualité au nzamba te kat na biso. Donc te perdre le pouvoir. Donc le quoi là toujours demeurer na kat na kwa balle. Le quoi toza ko sala au balle azolinga, chasse de bien que notre Dieu, le Dieu au sala rappel na yo, a pas mbolo suscité. Prophète Jordan. Le lo ekoma mingi na ba église. Okomona moto moko boye azali na mbongo ba ko vandisa eli boso ceux qui a eu respect ba ko memisa e boya vanda koto mona maman ba debuyara na e ba ko tia na sima pour na nini na kati église komi bo hein moi na benga ngo guerre to na benga ngo nini hein ko minimiser bato bazangi ko pesa bongo hein moi fierté na bato bazali na mbongo na bitu so comprendre motuna na. Oui, merci beaucoup. Je crois que il y a plusieurs hommes de Dieu. Vraiment. C'est que ah ça m'a bon. Non, jeté. Ils ont maison de pain. Il y a plusieurs hommes de Dieu dans ce pays. Bazawana. Ba côté c'est confusion à Katamboka. Et ba côté c'est confusion à Kat église. Tu sais Nzambe amonaka libonza ya mutu ya boa pesi ya moke moi so pesi ya moke ke ko leka bato pesi ya menye miso na biso bato ezaka miso ya Nzambe te yango tozolo bela sur ba prophète ya ba flatter donc c'est-à-dire moi chez moi ici soko ya toza député so place za liboso to vanda lokola bato nyonso donc c'est-à-dire esika moto azana esika c'est Dieu même dans l'église. La disposition de l'église est recommandée biblique. Le pasteur va vendre bois. Si vous avez un épître, le pasteur va vendre l'icolo. Il y a l'accent à partager. Bien, les un épître. Nous sommes déroulés à la manière des hommes. On se possède autant il y a offrande à la manière des hommes. Autant il y a chanson personnelle, témoignage à la manière des hommes. Nous sommes placés à l'air que le moment où il faut maintenant, à la manière des hommes là, il faut tout mépriser, tout boya molimo na nzambe sunga bisote. Pour okoko sale la posa ya nzoto na sans l'esprit de Dieu, au côté si banzambe mususu na kati ya culte. Donc au lieu que ba adorer Christ parce que na kati ya culte, il faut tout le monde à la personne de Christ, azala élever na dignité. Donc dans l'église tant on a na kati ya culte, to tombola ka mutu moko ki est Christ. To ya ko tombola pasteur. O pasteur azana erne akota ka église azeli bato batoni na kati église po ya kokota tanga zokota bazobeta ma milolo bazosala biloko wana nyonso dadi yango wana dadi yango pe na mokipe ba yemi ba dadi donc dadi yango zoyeba na te su ba vrai dadi bazali susu te donc ba dadi bazana ba donc tozoyeba te parce que tant ya kokota na kati église mosali na nzamba koma na tana azotuna bakoki bakomi combien ngana yebi kutu pasteur moko utaka quelque part aye atuna nga bina église nous ala ba membre combien donc avant ya te fois yeba utana membre combien ya kozwa combien tu vois donc na kata kirite poto mona nanu ba tombola kombo moko o kombo faut za élevé na kata kirite wana c'est le nom de Jésus. Toko tombo la député te pour côté au Sambenabiso. Toko tombo la ministre te pour au Sambenabiso. Quand ils viennent prier, na l'église catholique ba kenda kuna ba pesa bango dignité, ba pesa bango ba valeur wana te. So aya vanda na bank. Donc c'est que bino ane na l'église. Si qu'on a l'église bango na l'église des réveils prophètes. Non. Te tozolo ba l'église des réveils. Non. Aux ali pe moko ya bakambe l'église. Si ko poto lo ba keno bango, so ba santé muto ba lo ba santé. Ba santé mo na moi cité bona ndima ke ba santé biso bana basi non, ba santé. D'accord. Na ba église des réveils. Na ba église des réveils wana bango. Donc bazui tant ya ko tombola. Donc bango bobangi ezali. Bobangi te baza ba flatter. OK. Ba banga te. Pour boye ba question ba tomboli ndengona avant que ndotikela bango $1000, avant que ndotikele 2000, avant que ndotikele donc azo tombola na intérêt à flatterie. Donc ce sont des flatteurs. Tu vois. Au lieu de ba tombola comme Christ
bon ba otombola ndeko mba bato. Pour ce qu'on tomboli Christ, Bible lo biango malamu. Ce que to tombola mwana moto, à ce temps-là, mwana moto pas otombola biso. Donc on croit que moto zo ko tie kaka na sima vanda na sima wana. Nzambe ka kwa simba mitema, Bible lo biboye. Nzambe ake kwa ndiksi motema ya Pharaon. Juste pour éclater gloire à Nzambe. Donc ça dit Jésus-Christ oyo Moïse a confessé. Aza na capacité à que de toucher motema ya roi. Alobi ke pambola moto. Quand le même Dieu a la capacité à lobane ke ko pambolete. Pour ba pesa za bobo yo ko lobate. Mais Dieu a zotia souffle likola ba kondiwa na nyos. Ato tomboliete. Nzamba a la capacité à convaincre ye. Aloba ke non, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc église na biso photo longola ba anti-valeur. Donc ba anti-valeur donc ba tu ba côté si buzo ba moko na kate o mona kirit. Au côté banda ba côté ki pasteur azolo be la vie na ye. Au senti kirit mo sur 100%, 75% eza vie à pasteur, vie o yazo mené na vie conjugale. Église a besoin vie na oté. Église a besoin ba yeba vie à Christ, pe ba yeba tant nini auto komi, est-ce que a komi wapi? C'est ça le problème. Donc ça dit, conseil parce que Jésus-Christ azoya. Ce sont des serviteurs de Dieu qui seront jugés sévèrement. Être appelé serviteur de Dieu, mais ce qu'on comprend dans côté, ndo sala nenge ba sala. Kala te tokoye babango. Yango. Na misala na ba nzembo wana nzambe. Yo mote ke nzembo wana ba finango. Ba boya nzembo wana bima ba et ça la plaît. Te na mona ba mettra ba flèche. Ba comprendra que prophète. Misala na bango e bima polele. OK, misala na bango e bima polele bien sûr. Prophète. Lelo yo na mboko na biso Congo. Basali ya nzambe ya Congo. En tout cas, on a un combo parce que les comportements comportement ko se pesa baba bana nzambe te bana nzambe ba côté ndeko nok binta lukata mwa mosana nzambe po boso mbitinya mambi matali yango na ko tanga ndeko mo lelo yo comportement ya ceux qui ba pourcentage comment on a pas pourcentage quoi comment on a comportement ya basai la nzambe ba prophète mikolo sur le pourcentage sur sur 100 na ba comportement na bango na kopesa bango D pour na ninde pour baza ko se comporter na lolenge ya malamu te bazo pesa gloire na komba nzambe te 2%. Oui. Na yebi kazali doyen na yo abanda maka nzambe moi liboso na yo vraiment mais bien nous bozaka ba prophète kota le comportement ya Denis Les lelo aussi qui kota le comportement ya Denis Les lelo ou to bana ko mona ba 2006 2004 2007 moto moko to ko ba kanté tato ndaza vraiment azali bongo motinda mi ya nzambe mais lelo yo Denis Les a commis le la pierre. À une occasion de shit c'est chrétien a ko fingisa na lo babongo vraiment ko talisa mama ko ça lelo c'est comme si a ko fingisa bino topé a ko lakisa bino ke botika hypocrisie parce que lelo a commis na ko yemba ta banzembo ba frère Fali na kati ya télévision à côté a pesine pe moi exemple nzembo a faire na kati église est-ce que comportement ya bongo il ko lakisa eta zali na hypocrite pour bino bokoma ba hypocrite topé zali ki boye. Merci beaucoup. Je crois que la question tourne, na koko za la mieux placé ou na koko za la mieux placé. Tu es mieux placé parce que vous êtes prophète. Bon, merci. Na kondima mais je peux dire que na otolo bango awa que chacun de nous a un appel naïe. A un appel naïe. Je sais que appel au yazui, puis appel au yazwa ayebi nini osala na na liboso. Mais M62 fois, ça fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Et quand tu as la M62, et ça l'a passé. Tu sais, le prophète Denis Les, na mboka oyo, a sali trop.
apesi même ya apesaki même bato posa bilenge posa ya kosalela nzambe donc ya pesi posa donc ça dit aza bato oyo nakobe parce que a créé pe ba idéologie belé oyo na ba église presque tout basaleli mais na kotala c'est-à-dire hier ayebi nini azosala na ta oyo mais moi personnellement naza vraiment na pasi mingi na motema parce que komona ba comportement wana bien ba acte wana ezosalama na lobby awa na kati ya culte il faut topesa kaka kombo moko lokumu eza kombo nza toza awa tobi keke yo te poza la hypocrite te votelema tala bible loba bino batei bokeba po miso bandimi eza likolo na bino soki mabe na bino komomonana ekopengwisa bato bazangi kondima. Tu sais, ils ont un mosusu ngana koma na tadi awa. Ils ont katia vu na RDC. Mais na koma ba yebisa ba lobby. Ils sont pas censés ba pasteur o ya kin. Na église wana na koma babi, ba pesa ba pasteur kin maté ba théâtre. Pourquoi? Baza ba escroc. Na outi Brazzaville na zongi lundi. Lelo toza mercredi na zonga ki lundi. Je fais une semaine à Brazzaville na Moussala. Il y a certains pasteurs qui ont soit ici Brazzaville. Ah, tout le monde est mais soit à Brazzaville au théâtre. Pourquoi? Donc c'est leur comportement, la manière de voir des choses. Dans le tu peux être appelé par Dieu. Jean-Baptiste a été prophète par Dieu. Mais l'autre Jean-Baptiste, il manque à sagesse. Être appelé par Dieu, il faut que senga ba qualité mususu penzamba déposer katnayo pour esunga yo oyeba pe ko sunga peuple na nzambe na temps o eza convenable. Ko le kaliboso même na ba église ko ça l'appelle exemple papa. Exemple dans la Bible on a saranate. Des Genèse Apocalypse ce sont des exemples. Oyo ko pesa biso. Ko sunga foi na biso foi peuple nzambe vanda et non exemple oyo ko vandisa église nzambe faut ezala kaka ba musicien bien ezala kaka ba non 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 là pas assister à répétition à foi héritier là ya on a lobby que non lié moko ndayo yebani nazo sala parce que je viens de te dire ici na Israël c'était ba roi ndemba bande ko kende ko consulter ba prophète donc on a vandia na pesi exemple namona rango namona tolanda namona notre frère notre grand frère Weranson akenda ti l'église ya pasteur Walesa c'est yenda kei tu vois akei a côté na kata culte yenda yé qu'honorer premièrement son Dieu de Dieu à honorer l'homme de Dieu à s'incliner va bonde le ponaye mais non que namona que non menga pena boye non yende ayebini na zo sala. Mais moi, personnellement, je suis contre Babilo qu'on a ça me fait mal. Atien libre message à l'obibo. À l'obibo, beaucoup de monde a besoin de santo. Mais ceux qui ont un na couloir moko boy, wanka couloir moko boy. Beaucoup de gens beaucoup jugé quand ils ont bongo a commis mon pagan. Mais ceux qui ont zibino, bah ko benga ba pasteur, ba prophète, ba chebino na couloir moko besoin mon a $10,000, $15,000. Est-ce que botika la ba chrétien? Est-ce que tu sais que $15,000 ou $10,000 et les Ginza Mélanie. Est-ce que ngane na yeboye na émission, je ne peux pas parler de la vie privée nanga. Je présente la personne de Jésus. Na kolobe la vie sociale nanga tene na obika na mwasi nanga na ba nanga bien na libota nanga. Non. Je suis pas mieux placé à rolobe langwa. Est-ce que soki nga na simba $10,000 yo ndo to vandi boye, oyebi oza na poche nanga. Oyebite. Ngana ebi oza na poste na ona ebite. Problème ané ezaki non, tozonga na vision. Ezaki na papa moko lobi retour à la parole. Donc tozonga na vision. Et le koni no solaka na nzambe na bandeli. Po nzambe ayaka ko changer langage te. Appel na yo aliboso ka nzamba benga yo. Yango na appel o tambo nango jusque ya oya. Ezati ko po kuta na couloir non. Et l'on monte. So peut tembeza ba fungola ba couloir to kota. Po biso pe to kota ba couloir. Couloir biso to kota ka eza couloir oyo to banga nzambe. Le Dieu souverain a fungoli couloir au koti a pamboli na couloir wana na oyibite o sali kindumba te o skoke mwasa batu te o sali loko moko te o zui nzamba pamboli pour sali musala. Point barre. Parce que je dépends de Dieu, je suis établi par Dieu. Moi je ne suis pas établi par le président de la République. Pour na banga na influence au kota ba président. Non.
Je sais honorer les autorités comme dit la Bible. Il faut honorer bango. Mais ceux qui n'ont pas invitation le loné nazar. Yo yebi na toni na ba message belé nga ba enlever nga 2 fois. Nso na mna citer même ba pasteur baza derrière vie nanga. Ceux qui na boya qui na yebi sakoyo na linga osala mingi ba émission te parce que bango baza na ba service na bango ba pasteur wana oyo dans kotanga ba kombo. Enlevé 2 fois. 2 fois je suis enlevé. 2016 et 2019. Pourquoi? Ba supporter mon na tolo ba awa. Bango ba na ba équipe na bango mobile. Même ce que c'est mission, ce que ça la mission na ba chaîne au bimate. Dès que tu sors aux actes, babando ko filé. Pourquoi? Bazo supporter vérité te. Tala papa, il faut qu'on supporte tala comme on a biso bilenge boye ezapamba te ngala lobaka ke. Moi je sers Dieu, c'est pas parce que papa nangaza pasteur. Non, je sers Dieu parce que nzamba le kana nzela nanga. Avant que je puisse être Jordan, on a lelo. J'ai fait tout au bato basala ya mabe. Ya malam. Et mais si na yesikoyo ko kababolenge na ngapo na Christ eza jeté. Donc ça dit muto azo sala berere bato ba sala berere wana nyonso. Bien bazo ngaba bebisa solo évangile ndengona. Problème nanga na sabango keno. Mususu muto azo yeba te que na travailler na président de la République. Ya zo mingo na lokwa travailler na bourgmestre. Mazo yeba te que non le président est mieux placé à ça la nomination à changer de bourgmestre à longoli na minute. Donc, aux ana muto aza plus fort que les quoi na ngam na bango mais yo zo ningo ko s'incliner pas batwana. Non. Non. Le pasteur va moula na en politique na sima. Ah non 15 jours. Moi 2023 tant élection aux ala prophète Jordan ngapena oyaka ko filmer au moins député moi à côté bo voter. Ce qui a yé pas nanga, ce qui a yé pas nanga eza nos na pesa na église te. Ce qui a yé au mona ngala bonde la nzambe. Hein? Na biso que non, il y a des ministres dans le gouvernement Oyo et Bimi. Nga na bondeli pour na bango, je ne pouvais pas citer le nom. Naza eli ministre, il y a ministère mo nene na mboka na biso. Hein? Pour dire que j'ai la capacité de prier pour toi dans l'obine église. Ah, l'élection à TVT. Non. Bible c'est l'esprit de Dieu. Qui rend témoignage dans votre place. Au moni to role ka tepona miloba so moni mutazo miloba kaza danser. Donc yeba mutu wana so alobi ngai alote. Et ça na pasteur mon côté mon frère. Akoyo peso solution. Ba milobela ate. Soki mutu wana oya moni loboko nzamba tatolite. Ngana ke tato en place. Ngana mna bigite. Yenda biki bikamo lokola yaza nommé ceux qui a eu opportunité à tato la kenon ceux qui n'a eu opportunité oh eza grâce à ndeko nanga oh eza grâce à Mosana Nzambo la gloire à Dieu Jésus-Christ a tato la ti avec renaissance à Jean chapitre 9 Christ a zati mais ba tout na mo mbala lo biki ndenge ni lobi muto na kuta na ye cet homme qu'on appelle Jésus a sali potopoto na so na ye appliquer nga lobi na ke na piscine na biki na moni mais tant yo tato na makambo na Jésus-Christ a zati ba famille ba ye ba ndi ko tuna ye Jésus-Christ a zati donc ça dit yo ko komi tato la teke nga na za véritable bien nga na za munene nga na za bona oser le côté c'est Jésus qui a fait ça c'est pas toi donc le ko zo boma biso za ke nga qui député hier, c'est moi qui va prier pour toi. Ok. Je vais prier pour toi. Mais je crois que seulement. Oui. Nakoya en 2023. Il y a en 2023 l'élection exacte. Na ebisio kanga mam na ebisio. Te talande kamera ebisa population. Na ebisio na 2023 élection exacte. Point. Ngane na ebisio. Na ebisio ya sima to fungolango. Na ebisio ke na 2023 élection exacte. Nous étions en 2016. Moko ya enlèvement bakanganga, j'ai dit que Dieu m'a dit que élection est aux alati. Et cause problème. Balobi que non président Kabila a tindi bato. Or que na zabotina moya lelo na yebeta couleur mbonga Kabila te. Ya président Kabila te. Na yebi mbongo na été. O commissariat na zelo te. Dans nzamba l'élection que 2023. Te ngala lobi na okaka. Na lobi na okaka. Na lobi kaka. Que na refungola ngo que 2023 élection ezate na mboko. Là je te dis. Ozobanga te. Je dis misalo bibo na koyebisa bino oyo ya wenzambe aoloba na ngai. Et dans cet pays il y a des prophètes, il y a mabumu, il y a des prophètes o baloba makambo solo tala omoni même problème oyo salaki le président
sortant a kota na ba problème parce que azanga ki ba voyant ba dendis bazaki pembe na pasteur Mukuna bazaki pembe na prophète quand même tout le ba voyant bazaki belé ba pasteur minene na mboko pasteur Mukuna azaki pembe na yazawat za aseka bandal siko na position azawat. Tu sais quoi? Être serviteur de Dieu. Nazana Kanti. Je ne suis pas de l'opposant. Nazana pour l'opposant, Nazana pouvoir. Je suis l'église au milieu des villages. Donc c'est-à-dire, je suis là, n'a pas servi pouvoir. Je suis là, n'a pas orienté opposition. Tu vois? Et lorsqu'on est bomi, les hommes de Dieu dans cette pays. Ils ont contre Fayoulou. Et lorsqu'on est bomi, les hommes de Dieu de ce pays. Parce que bazana a tendance. Donc, Azomi paie sa position. Que Bissot aux abatouya. On ne parle pas de binga na batouya. Il y a un moniteur, un président Fatia Bimi, batouya, batelengani. Na minute so bazana au telengani. Ba misusu ba perdre ba pour na mboko. Pour nini? Au pesa qui tendance menga. Na bunga tendance ndengani. Soki lelo na une invitation et pas le président sortant, je dois aller. Je dois aller. Mais ça, je lobby la place a fallu l'oketa. Yo bi élection est arrêtée. Pardon? Yo bi élection est arrêtée. Fallu préparer l'élection. Bi élection est arrêtée. Yoka, nene bisoboy. Waneza pensé. Ce qu'ils en a besoin, c'est pourquoi ils ont arrêté. À combien on a tenu pourquoi l'élection ils ont arrêté. Parce que on a la appel au bano kota. Au lobby boy. Yoka, au lobby boy. Tout ce mitine makanisi karasiko. On a posé question. Pourquoi le lobby était élection en 2023 et qu'ils ont arrêté. Mais émission na lobby. Na Monsieur Zoya, na fungolango, j'ai dit ceci. Bae oyo nyonso. Au moins soko zo ningo kende bitumba. Ya motuya consulter Nzambe. Tuna Nzambe, est-ce que bitumba zo kende? Yango tango roi Josaphat na to biso a. Roi Josaphat tanga komi. Alobi na roi Kaba lobi, est-ce que ezana basakola Nzambe te ko consulter. Donc avant tout faut consulter. Donc avant tout yo kaniso kende élection, otuni Nzambe te bo soki o noter. Et belé babwa ki ba mbongo na ba élection yo to yebi. Apesi ba mbongo sans pour autant à consulter est-ce que na ko bima po soko yebaki na yo soki 10 000 na yo soki pe 20 000 na yo soki pe 5 000 no o lingo so bata lo pango ata na bibwa o tongi ata lo pango no ata na bibwa mais okenda obwaka akoma député Maléry. Pourquoi aboya ko consulter Nzambe pour parti kaka ba ebisi OK parti politique ne ko proposer quelque chose mais il faut consulter Dieu. Donc yango to lo babo il est temps. Le lot en 2021. Il est temps il y a pour consulter. Même les autorités en place, il faut pas consulter. Nini o Nzambe bongisa. Ba consulter bino prophète. Il faut pas consulter Nzambe à travers Basakolinaye. Oui. Kasi bango pe bazala kaka boet. Ouais, il y a on a zoé biso na lobby, plusieurs bas appelés mais bas envoyé. Tu peux être appelé mais aux envoyés. Yozo lukane ba consulter yo. Non, naza pour ça ba consulter ngaité. Mais je suis prophète de Dieu dans mon pays. Tu sais que ceux qui Nzambe accepté que ngana za la congolais na botama na sol o ezanatina. Ezanatina, je peux être aussi de nationalité angolaise. Bien en vrai pour la paix française. Mais ceux qui Nzambe accepté là que na botama a eza fierté ya mboka na biso. Tu sais. Bon fait Jordan. Ouais, naza moko ya ba oyo Nzamba tiapo to pesa temps nourriture na temps convenable dans notre pays. Donc c'est-à-dire naza pour le mouton azana na inquiétude. Azana besoin ba pourquoi ceux qui ont la majorité, aux en opposition, naza ni pour naza ni contre. Donc soko yo kanganunga, oyo po bomanga. So kaninga otenga na boloko yo mo lemba muto ya pesa mbonga azati. Ti yo mo lembi ba ange ba yelo ba yaki na prison Pierre ba bimisinga. Donc derrière moi c'est Jésus. Soko simbinga nzambe nanga. Kako nga no salila loba na simbi kisi. Bien loba na yebi soki nini, loba na sala ngosonene. Mais si je suis établi par Dieu, tanga place Seigneur sorotia. Combattre ngai, mais soko zan esprit en nzambe, il faut savoir consulter. Pourquoi punda oyo memanga tango nyoso mais pundo lobi boye ngeloba nini. Jésus azoloba na monoko mo mobali oyo azolinga loba nini. Message za nini. Et par là, nako déchaîner. Na yebisa yo ke papa opostino noté tala makambo eza boye nzamba établi boye mais après ba confirmer après ba vanda bango moko babité alobe makambo kokisani. Donc avec élection ba ya retourna ke noté est-ce que na lobité ba ya retourna ngai
Bible Lobby c'est poussé par Monde l'esprit. entier landayo mambo Bible Lobby c'est poussé par l'esprit. Moutako yo consulter si l'esprit de Dieu est convaincu. Tu peux pas aller à l'église sans pour autant être animé par l'esprit. Et il y a deux sortes d'esprits. Il y a un esprit en Nzambe et un esprit à Satan. Plusieurs les lots les quand même na ba télé mais baza animé na esprit en Nzambe. Donc animé na esprit à balle on coupe sa message il sa balle ou mais la même balle a mamti ou balle a koufi. Bah ça c'est balle. Bah ça c'est balle. Alors prophète Jordan message dans la souka. Message dans la souka na pesi Nzambe merci na pambolo pe mingi na initiative oyo vraiment émission oyo Nzamba pambola ngo kende liboso na ebi ke kende su liboso makasi tozali wana permanent tozonga na ba numéro mususu po to fungola su makambo ngo bien po surtout ya élection nga pena funa luka okaka problème ezate tozali toko lobelango vraiment na bozindo nango nyonso donc nazo pesa ka conseil na basel na Nzambe talango plus caméra tant o to komi eza mabe to travailler pour na cause Nzambe tozala na service ya bato tala ba mama bazolela mama za na mbongo te aye na église bosengi $300 a ozongo wapi tala lelo mboka na biso vini tozana yango mama ye pakuta na mosana Nzambe baza malade mosana Nzambe bati na bureau na porte faut futa $10 ou $5 ya fiche pakuta na mosana Nzambe est-ce que commerce yango bien mosana Nzambe yango tokosala yango na lolenge oyo tozonga na liloba na Nzambe Nzambe ne muto anoma biso yenda kozwa so na biso koloba teke na kolata ndenge nini loba kaka na Nzambe wana etabianga Nzambe o etabianga lokola musali na yo siko naza na besoin elamba naza na besoin mutuka olobi nini Nzambe wana na retour ayebi nini akokozongisa pona tina na yo nazo pambola bato nyonso oyo bolandi biso donc topesa ba contact topesa contact pesa oko pesa numéro na biso ya contact okozwa ngai eza 081 plus 243 081 81 78 36 464 bandela 081 78 36 464 okay. Donc prophète Jordan Ezara Senga, je suis visionnaire de l'église prophétique La Pierre Angulaire. Alors, c'était là le prophète Jordan Ezara Senga. Naebongo Tosolil, vraiment Makambebele. Alors, moi, quant à moi, je remercie d'abord l'équipe technique, ya Congo Mokili, Valeur Massamba, Imak Makengo, Caprice Kiloko, Anelka depuis Paris. En tout cas, on est vraiment ensemble. Pour finir, j'ai dit merci à toi, Jancy Bansekela. Merci aussi à toi, Lisette Malonda, Enoch Maoueja, Jacques Kaloub les banquiers. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Founou n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.